mwana oyo atangite à quoi apporter nini na société. Vous savez, on nous dit la plus belle femme ou bien la plus belle fille de la ville ne donne que ce qu'elle a, sa beauté. Mais la plus belle fille de la ville, certainement, doit être celle qui est intelligente. Elle va apporter son intelligence dans sa société et kozala malamu mingi. Biso Kilongo TV tokanisi pour contribuer à l'éducation ya bana pour que lobby tolesa nzoto tolesa pe bongo. Olesi mwana na musuni, olesi mwana pe na bongo, olesi mwana pe na molimo e banzela ya Nzambe. Soki bongo ya mwana ele malamu, c'est-à-dire akosala pe musala ya malamu. Ndenge kokode mayebisaki ngai abi mbongo esombaka mayele te kasi mayele nde esombaka mbongo. Soki mwana aza mayele akoyeba kosomba, akoyeba kotonga, akoyeba kosala makambo ya minene. Merci mingi pa na bino nyonso, c'était pour moi une façon de vous remercier. Na bat nyonso o ba soutenir Kilongo TV. Merci mingi na bat nyonso ba soutenir Rabbi Mavinga en particulier. Merci mingi na bat nyonso ba soutenir Fondation Rabbi Mavinga. Quant à moi, je vais dire merci na ba collaborateurs nanga nyonso. Tu as pris la place de veuve et des orphelins. Et tu connais la souffrance de chacun. Jésus, le seul ami compatissant. Kosala na yo liboma pona boyo baebi yo te. Ngai Nzambe lekeli ngai boyo nde yaya na ngai. Oyokile pe biso bapula mawa Nzambe. Eleki ase na yo motema pona biso yebi biso malamu e. Naleki ete okotikaka te bana na yo. Kosala na yo liboma pona boyo baebi yo te. Anga Nzambe lekeli ngai boyo nde yaya na ngai. Oyokela pe biso bapula mawa Nzambe. Eleki ase na yo motema pona biso yebi biso malamu e. Naliki ete okotikaka te bana na yo. T'es pour nous un père et nous sommes à toi tous des fils bien-aimés. À jamais nous t'appartenons. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Atape biso borfelin totalela seyo Yesu. Ata bango ya bashege pasi nde etindi bango babima balabala. Pasi na biso yo yebi Bana poto, bana partout, bande balandi émission na biso mbote mbote télé surprise émission to mesana okende ko visiter ba orphelin, ko visiter ba veuve, ko visiter ba démunis, bato ba difficulté, ba vieillard, ko visiter ba mpaka ba veuve. Lelo toza awa to ko visiter orphelinat Amema. Eza ONGS Belle Orphelinat Amema isangisaka bana bitike bano baza abandonné délaissé nde toye awa bomoni na temi libanda basima nanga bato ndembo bakobeta masano ndembo pamba te kuna na kati ekomi chantier bazomeka kobongisa mwa place bana bazalaka boyebi kaka toatire tobokaki mvule kokotaka mire esalaki mwa fante bana bakobongisa yango tobi tofanda libanda awa bayambeli biso libanda awa. Famille à papa Maurice, bazana Suisse, baba qui doit rendre visite pour bana o et ça malamu mingi. On a pasteur Kosi s'il vous plaît. On a pasteur Kosi. Telemi kota ndembo masano ndembo, boimneza pasteur Kosi. Bonjour. Bonjour. Famille à papa Maurice, bazana bango ba Suisse, ba habiter ba rendre visite pour bana et ça moi bien ça lionde. Vraiment ça question makasi comment na bato mo pe bazana souci à bato na musika par rapport ba image to like saka. Des questions makasi kotala batmo famille moko baye mais ba comprendre pe que ezana bana moko pe o baza pe famille na bango o nzamba pesi na mukili to yotala bango kuna moni bana mindeli akolo ba bana biso ba Suisse mbo Congo eloko ni bakoluka na Congo bana orphelin ya Congo nini mais bazu quand même bazana compassion wana bazana bolingo wana kokaba babota maranango mutema mawa babota maranango donc soki Nzamba simpe mutema mutu mtu asabola mutu bato musu ya nature na bango donc mutema wala moza nature na ye. OK. Donc on moni famille ya papa Maurice ba ye
rendre visite à l'orphelinat. Ok. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Kosindeto ba amour et compassion. Et kumami na ba logo na biso nyonso ya fondation Amour et Compassion. Jacques 1er, verset 27. Wana makomi toloba la région pire tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Koko dema to sona ba bitige bo teleka to ko ba liso na biso. Tu as pris la place de veuve et des orphelins. Et tu connais la souffrance de chacun. Eh bien voilà, ndene SM toza awa na amema eza orphelinat na njili. Terrain oto ben ba terrain. Terrain Mambenga mwana njili bana njili bakolo mabele terrain Mambenga terrain oyo école Masamba koto so pousser moi liboso foyer nini susu koto na sima bo station iti njili liboso mama otanga na iti njili toza kote école na bino école Masamba bana njili boyebi kote oyo to na quartier au quartier 17 7 na gazi quartier 17 voilà fondation Rabi Mavinga tete ba télé surprise to binge ba on te surprendre ba kaka pendant que misale zo sa makuna ya chantier ba ko bongisa moi banda ku ba orphelin ba fandaka biso to zawa na osenga pasteur ko si so to ko procéder na remise symbolique maman ba pesa pa na yo to ba pesa pa ya ba pesa pa maman zo ata bidon huile au remettre à maboko à maman et ça moi bien voilà pasteur ko ça remettre pas maman basta la boue vas-y le bamba moko Suisse. Merci vraiment à la famille Maurice. Oh bah oui, suite la famille. La fondation Rabi Mavinga. To pesi bino merci mingi vraiment. Biloko oyo pour na bana biso et osunga bango makasi vraiment. En tout cas, mato za esengo makasi vraiment to bi ke bana biso ba kufa nzala te mikolo. Merci beaucoup. Ya to sepeli makasi nzamba zongisa ebele pai famille Maurice babimisi. OK. Na elongo la fondation Mavinga ndenge ba yeko komisa bango na kati ya orphelinat Amima. Merci beaucoup maman. Mikolo bona bana bonya. Biso to ya une vingtaine d'enfants. Une vingtaine. Ba otanga. Bango nyonso batangaka. Bazo zwa pe. OK. Merci beaucoup mkoto yaka awa période ya Pâques. Mwana moko ote ko ya sika. Komo neza inani? Période ya Pâques. Ya mubali. Silva. Bino mtu utake le bino. Bon comprendre basé belé. Ça fait ça peut moi tango. Merci mais quelques enfants vont parler. Non ici voir Betandinga. Silva, tu vas parler. Tu peux te mettre debout? Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles? Je m'appelle Silva. Silva, tu es en quelle classe? Je suis en 6e première année. Tu es ici depuis quelle année? Depuis 2019. Depuis l'année passée? Oui. Et tu dis quoi par rapport à ces gestes? On vous a apporté les vivres frais, quelques produits alimentaires, tu dis quoi? Je donne seulement merci. Merci seulement. Oui, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup Silva. Nani akoloba lisusu? Yo? Mais moi mke. On a même mkolo wana allez. Dieu merci voilà. Comment on a? Vainqueur. Vainqueur. Vainqueur olobini ne moi mindele be otabino. Te otabina fondation Rabi Mavinga obini. Rabi merci njamba pamba bina basa ne minga ilika. Papa utamini fungwama. Yo sa classe ni? 3e. 3e. Ah, mais vainqueur ozwaka na ope? Ozwaka combien? Ba D 62. 62. Moi na baki D na ye baki. Merci vainqueur. Allez nani sous ça baki ça. Dieu merci. Wapi? Dieu merci. Dieu merci. Aboy pour anyalia nante. Dieu merci aboy. Auto bela yo komono nai. Comment on est? Comment on est? Vous comprenez moi l'ino le baté. Bayaba loba. Yaya loba now. Tiens là sur micro. Je m'appelle Esther. Esther, tu es en quelle classe? 3e. 3e, tu as réussi? Oui. Tu dis quoi par rapport à la visite de la famille Maurice et la fondation Rabi Mavinga? Merci merci la famille Maurice. Nous avons pas bon la bine.
abakisela bino afungola bino baporte ezaki akango apombola bino makasi eleka maboko Esther. Merci Esther. Oui, mbote. Kombo nani? Kombo Papa Justin. Papa Justin, c'est encadreur, il y a bana anamema. Exactement. Olobini par rapport à Justin. En tout cas, famille Maurice, Esengwa Kro, Nzamba Mona Bino, Fondation Rabi Mavinga. A mon dit vraiment que pasteur Kosi Bazawana donc Elembo na bino ekomeli biso. Donc tolobi penza ya mingi Nzamba zongisa a connecter bino a brancher afin que mikolo mususu koya boye bakobanza biso. Donc voilà nazaki nongo yango wana. Dieu tout-puissant, Dieu créateur, merci, nous sommes finalement reconnaissants. Merci pour ce geste d'amour, Seigneur de gloire. Merci pour la visitation au Yolandela ya famille Maurice. Libota oyo bakanisi bande kona biso amema kolo nzamba lola fongola mo bikuke kangama zambia makoki nyonso yondo mutolobi ke religion eza pique sans tâche devant yo nzambo za tata na biso esenga ko visiter orphelin nzamba makoki nyonso tala famille Maurice basali makambo religieux sengele sala en retour kolo pambola bango pambola fondation Rabi Mavinga pambola ba quatrième nyonso amema pambola bato nyonso bana nyonso baza awa bakende liboso na kombo na Yesu Kristo Nazareth o aza kolope mo bix na biso ndeto sambele pe tolobi amen. Amen. Merci beaucoup. Toza awa sikoyo moi bombo ezali na aliaka bombo te aloba déjà. Bien so lia te. Oliaka to mele biso bombo tozo mbale na mo to mingi te. Mbale Mbale. Abini. Balobani. Bosi ko yezo ate po anini. Yezo ate po anini go. Biso na bana ya mikolo pe bazalaka. Il a un problème la fille. Elle a un problème mental. Et comment vous faites pour traiter pour l'andelaraye? Si tu l'andelaraye. Azo soin. Azo soin. Na telema. Ouais, azo soin. Moi changement za makasi. Potanga yaki abana ikoloba te, mais sikoyo azo loba, azo senga, soki pa na nzala mona lobi papa nazala nzala, papa babotoli loko nanga papa. Nakolia boye na boye donc changement penza ezali makasi par rapport ndenga yelaki mais ko tanga te azotanga nanu te comme na comme le Joël Joël OK nzamba sungaye nzamba borfele asungaye izaka pasi mwana botami azaki na yete asenga ki abota mabongo eza handicap nzamba pesa makasi apesa makoki et osananga na motemo ya ngai yawe sunga ngai atape biso borphelin totalela siyo Yesue ata bano ya basheki pasi nde etindi bango babima balabala pasi na biso yo yebi na motemo ya ngai yawe sunga ngai posa nanga na motemo ya ngai yawe sunga ngai posa na biso yawe bangusa mai na miso nanga o Yesu yawe sunga ngai yoka kolela ya mwana ya kufeli baboti Yesu yoka lusambo ya mwaso ya kufeli mobali ya yana ngai oh Yesu Si merci beaucoup. Voilà.
Un grand merci. Et bien voilà, on est arrivé à la fin de ce reportage. Nous étions donc venus ici avec la famille Maurice et la Fondation Rabbi Mavinga pour rendre visite aux orphelins de l'ONG AMEMA. AMEMA ONG, donc ça signifie Association de mamans encadrant des enfants mal nourris et abandonnés. AMEMA. Voilà pourquoi on était venu leur rendre visite. On les a apporté quelques vivres, il y a le riz, le poulet, poisson, et semoule. Et il y a le pampers, l'huile, le savon détergent et puis le sucre. Et ça va les aider pour quelques jours seulement. Certainement que Dieu puisse être avec eux, Jésus-Christ de Nazareth puisse être leur protecteur, leur guide et il est le maître de notre vie. Merci à vous qui nous suivez depuis partout à travers le monde. Merci beaucoup à Pasteur Kossi, à Pasteur Herbie, Pasteur Ringo Mambote. Merci à Fiston Bastien de FB International. Merci beaucoup à Lévis Cyril, Arsène Modabi, les garçons capables, Angèle Kinkela, Élisée Walesa, tous les fans de l'émission Télé Surprise, Amour et Compassion. Merci à vous. Merci énorme Kalenge, à Igor. Merci à Coco Dema. Je dis bien merci à Coco Dema qui est derrière la caméra. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. Bandeko balandi ya Kilongo TV, mbote na biso, mbote mingi. Nazala na esenga okutana na bino à travers l'émission na biso Kilongo TV. Mingi à travers l'émission oyo tobengaka Télé Surprise. Télé Surprise émission tokendaka epai ya baye baza na difficulté, epai ya baye bazangi, tokendaka na baorphelinat, tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini, tokendaka na bahomme de vieillard, komona bavieillard, to mpe koluka kosunga baveuve. Ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te. Totangi na Jacques chapitre 1er 27, Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et orphelin oyo atendre loboko, orphelin oyo aza na pinzoli na miso, orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Lelo toza awa bomoni pembeni na ngai quelques fournitures scolaires na mimi yango mpona hôtel samine échantillon. Toza na bakaye, toza na bacrayon, toza na bastylo, toza na basac, to mpe babag school, toza na bauniforme, quelques échantillons yango totie awa mpona hôtel samino. Mosala wapi oyo fondation Rabbi Mavinga tozali kosala. Rentrée scolaire kala te tokokoka kosunga baorphelinat nyonso te ya Kinshasa. Kasi ndambu oyo tokoki kosala na lisungi na bino, bino oyo bosutena Rabbi Mavinga, bino oyo boencourageaka biso, bino oyo bomotivaka biso pour que tosala bageste ya boye. Amour et compassion tolobaka na devise na biso, amour et compassion. Toza na bolingo esengi tozala mpe na compassion, tosunga baye baza na mpasi, baye bazangi nde tosepelaka mingi ntango bobengaka biso, ntango boencourageaka biso. Oyo nyonso yebiki atindelaka Rabbi quelque chose. Rabbi zwa ata oyo, Rabbi osaka msano malamu, zwa ata 50 euros, 100 euros, 200, ça dépend. Oyo nyonso atindaka Rabbi kende komona baorphelin, kende komona baveuve. Tosalaka yango lelo toye ko remercier bino pour na confiance. Pour na confiance oyo bopesa biso Fondation Rabbi Mavinga, bopesa biso équipe Mobimba ya Kilongo TV, na confiance oyo bopesa biso pe toza reconnaissant na yango nde tozotonda bino. Soki orphelin moko atangi lobi akomi moto, c'est une façon pour nous de contribuer na éducation ya bana. Avenir ya mboka na biso eza na bana. Soki bana lelo batangi te, lobi bakoma ba brigand, lobi bakoma ba fazer, lobi bakokoma bakobanda ko nuire lisusu société. De préférence tosunga bango tango oyo. Yango yo mutu ozotala ngai, yo mutu oyo osaka ba geste ya malamu to pensaka pe ko soutenir ba orphelin. Peu importe bat oza confiance na bango, benga contacter bango, sala ba geste na biso to ko soutenir yo et kozala malamu mingi. Mwana oyo atangi te apporter nini na société. Vous savez, on nous dit la plus belle femme ou bien la plus belle fille de la vie ne donne que ce qu'elle a, sa beauté. Mais la plus belle fille de la ville, certainement, doit être celle qui est intelligente. Elle va apporter
son intelligence dans sa société et kozala malamu mingi. Biso Kilongo TV tokanisi pour contribuer à l'éducation ya bana pour que lobby tolesa nzoto tolesa pe bongo. Olesi mwana na musuni, olesi mwana pe na bongo, olesi mwana pe na molimo e banzela ya nzambe. Soki bongo ya mwana ele malamu, c'est-à-dire akosala pe musala ya malamu. Ndenge kokode maebisaki ngai abi mbongo esombaka mayele te kasi mayele nde esombaka mbongo. Soki mwana aza mayele akoyeba kosomba, akoyeba kotonga, akoyeba kosala makambo ya minene. Merci mingi epa na bino nyonso, c'était pour moi une façon de vous remercier. Na bato nyonso oyo basoutenir Kilongo TV, merci mingi na bato nyonso basoutenir Rabbi Mavinga en particulier, merci mingi na bato nyonso basoutenir Fondation Rabbi Mavinga. Quant à moi, je vais dire merci na ba collaborateurs nanga nyonso. Je dis merci à Coco Dema, Oaza Simabilili, notre réalisateur, notre chargé de Makambo Ebele. Je dis merci Pasteur Kossi, Pasteur Kossi. Oyo tozalaka chaque jour collaborateur na ngai pe. Merci mingi na Pasteur Herbie, merci mingi pa Pasteur Ringo Mambote, merci et pa Pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi, merci et pa Rigen, merci et pa Igor Silou bandeko tozala na bango na barfelina, merci mingi et pa énorme Kalenge, merci pa na yo, merci pa Maître Roli Kouchi, merci Maître Mouké, merci Angèle Kinkela, merci Papa Kosi Mazebo pour notre soutien na yo, merci Mingi et pas Bernadette, merci Fondé Kabea, merci Bandego Nyonso, oya poto bo soutien nga vraiment, merci pas Nabino Nyonso, Fiston Bastien de FB International, Papa Duval Kasongo, Papa Nangai Dominique Kiele, Mona Musakata, merci Mingi pa na yo, Mamé Méline Zemba, merci et pas bino nyonso vraiment na soutien na bino fondation Rabbi Mavinga yango malé mbeto zokende malé mbeto sala ba action oyo kozala concrète kozala malamu mingi oyo nyonso alinga contacter biso ba numéro eza affiché et to soutenir ba orphelin to soutenir ba vieux amour et compassion. Merci Fondation Rabbi Mavinga.